Abi journaliste nyonso ya poto. Mutu moko ta na plateau le rolanga. Mi gagnam. Nani? Mais par rapport à c'était, on le biba tanga ba tout tanga na banda ko tanga ba. Bando beb c'est mission. Tankara de kunta ken piana ba lobi ke bango kuto ata basangani ata peut-être na papa na bango au salaire rien. Je suis naza patron. Na bimisa ba nebele. Ba to tanga wana ba bana misala bimisa net nani oyo bimisa. Il y a déjà bazolo ba non concert ezate eza ba baisse, eza la batu msusu bazo tinda batu kutu na ba site o wapi ya Casino de Paris pona ko beta kotala soki ezato te. No lintambo uti esika concert ezali. Biezo te kamato ezote kamate. Concert ezato ezate. Autant même l'internet bêta autant la soki concert eza annulé, soki eza annulé au monde ngo. Mise congolais ni na su disque d'or. Yo moto uti poto. Na ba liste o bato bapesa ka ba disque d'or. Mise ni na su disque d'or. Bon, on a évité en tout cas, on a informé, on a évité, non, on a moni mutazute. Mais bah warrior bazo ko sala fête tongo me dit pour que non, mise na bango moko azu disque d'or. Il y a coucou et Mara la poisse. Même si aujourd'hui on n'est pas informé, l'obito a s'informer. Mais si vraiment. L'information a 2 mois déjà passé. Non, t'as 2 ans, t'as 10 ans, t'as 20 ans. Mais le plus important, c'est les Congos qui gagnent. Mbota trop na batutu batala le bogard de la presse congolaise mungu antombolo kombo na ngai mbota trop bana poto bana mikili bana kisasa bana mukili mobimba mbota trop na bana Tanzania Europe partout bolanda bogard de la presse mungu antombolo kombo na ngai journaliste o apisa na avion ngai laissez journaliste o maître Gimi Sacha na bastati maître Boubaï d'ailleurs pour votre information nazana plainte moko efona funda musicien moko ya munene ndenge nini achaki vidéo na ngai na Instagram na yesanke atu na ngai ba droit d'auteur ifa futa yango bandeko na ngai na pesi bino mbota trop na patron ko sa couleur azo kotala ngai information liboso ezana nous faire rigoler azo séjourner na Kisasa aza en plein studio bazo ko yemba nande ko na biso ba bindombe deux fois te j'espère que bato belé ba critiquer dynastie eza union sacrée tondimi union sacrée bato mayele siko bino siko bosa ya bino siko yo dynastie na bino totala siko bo bengisa ba nani ba union sacrée ngo bande ko na ngai pour la première fois nazo ko yambela bino moko ya ba journaliste ba kenda sango no lintambo message aza na kini azana Kisasa wa toza précisément na Kasavubu par rapport ya bitambolela mwanza na yebisa bino boso melanga mutu ka bolingite makolo me nazuye kaka to beta li solo neni dynastie ngo ezo évoluer na poto tout monde a mingi na studio ye la faire na ba ancien ba collègue azoko filmer no lintambo message azana kini to ko yamba ye awa puisque mbanga na mbanga ekomi mikolo yo toche défaté mais avant la ko s'inviter na rabotika la voix sa staff na ngai ko sa couleur les musiculaires azoko tala ngai en direct de l'imité patron aza moko yo zoko sa batonga patron so kabela batu nini ya ko sa couleur a mystique na bo santé pepe mo maboko bank groupe Mourilo bi baza wana baza na pointe quand même zwanga catch zwanga isiko din zwanga short zwanga engaye balali di il veut timbi aza noté nazoko lelo mabe no lintambo le sage des fois donc no lintambo le sage. J'espère que namoni déjà donc nolintambo le sage des fois té. Kayot. Talaraga yo mwana Kisasa. Ouais. Yela mwa boye poto beta vrai solo. Toza biso to la mwa coopération mo boye. To na ba dadi bendele Japon zali ye mikolo na ba voiture ebele. Abe no lolo tsaka ba mai ba nini mais to créer elo mo rayon to créer mo elo mo. Toza pona yebi Kinshasa malgré ba bouche comme trompe. Non l'intambo le sage. Félicitations à Moussala. Merci. En tout cas, très courageux. Mambo et Bandara Boé. C'est lobby. Mais ils ont déjà dans les bons, dans les très bons même. Voilà. Ça va. Grosse force à toi et continue toujours de percer, d'avancer. Non l'intambo le sage. Ndeni ni poto tiki poto ndeni. Ah, poto zalango, poto zara ndeni malgré la Covid. Eza comme moi ndenge bon partout même awa mikoro biso tole kabino pour biso zati ba fournir to la confinement te mais bino couvre feu zali biso to la couvre feu susté à part comme moi ba passe sanitaire avoko ta ba restaurant ba cinéma c'est un peu galère c'est un peu compliqué mais ça va poto on aura poto etikala toujours poto kin pezara ya kin ya bana kin et plus ça place na biso ya source d'inspiration mboka na biso trop beau yango te quoi.
En tout cas, c'est pas il y a trop naïve qui tant il y a déjà na ba innovation, il y a pour na ko conscientiser ba jeunes, il y a na ba ambition belé belé, il y a le besoin nini pour talaka. Bon, on a équipe pour deux choses, on a pour l'association nanga, on a déjà les amis de Noli Tamboulessage et également samedi les 14 aux appels d'invitation au Korea comme tu veux. Merci. Les 14 août 2021 on a soirée à Poto na Kin, Poto na Kin, il y a na Poto Nyoso. En tout cas, batwa belé samedi le 14. Toza na petit na nini na en face à Bandal Mola, petit Sayo, avenue Makanza, numéro 196. Donc 196, numéro 196 na petit Sayo quand on avenue Makanza. Ça là qui toko le triomphe, ça là qui toko bien propre, ils appellent il y a bisomo pika ba la poto. Tout ça soirée organisée par Noli Tamboulessage, ngamo pe dans un maître à cérémonie. Et également notre maman et là service traiteur il y a poto tu as blog belé à poto est bien bana poto bana séjour à boya vraiment belé bilo bien zali ba champagne ba blog tout mais ba oyema par rapport à ba mais c'est ba oyema to boka tout ça mutu moko boya l'honneur pour na makambo yuka ba covid mais ba to robeta ba artiste ba c'est belé ba comédien ba journaliste également ba te belé en tout cas ba invité surprise ba c'est belé to dévoilant oté awa. Mais on a surpris quand même. Voilà, merci beaucoup. Toko tambalmo na émission na biso. Noli Tamboulessage, tout le monde a ko mingi na fait rigoler la justice de Nias. Effectivement, tout le monde a ko mingi na kata studio. Ozo ko filmer, ozo ko tuna bango mituna. Ndenge nini on se retrouver na monde wana pendant que il y a dynastie. Il y a dynastie. OK. Ndenge nini on se retrouver na monde wana pendant que bazo ko bengango esika moko ya bato basila déjà. Non, musicien c'est l'arté. Artiste c'est l'arté. Artiste aussi l'a raté. Mon artiste à cause tant de tilelo na peut exemple moi typique. Papa Madilo atika biso déjà kala. Na parce que moi na Letis Madilo na biso mabia bambo tebele parce que na biso na Paris. Madilo a kufa déjà tika biso. Mais fait ni yo kindaraté c'est baté si je savais ça. Voilà. C'est baté ba rumba. Et betara tilelo était misawa bina. Est-ce que to lo bagé Madilo asila bien le roi kufa kenda. Non, artiste asila raté, bato asila raté. Et ça les sano ya bato ba ça c'est nostalgique. Hein, c'est nostalgique. Bat basanganaka na baningi nyoso. Est-ce que koloba ke ba vena biso ba werason, ba jibem piana ou bien ba artiste musu basila? Non, tala Adolphe Dominguez abimisi Bartnini, ba wera ba bimisa album, ba JB ba bimisa album, JB gout ça fait longtemps bimisi dans l'album. Ba lobela honte. Même a beta ça là ba plein. Ça ba fait ba lobela ngo. Ba lobela rata? JB beta ça là album kala. Donc ça fait plus de 10 ans ngo déjà. Mais à ça là ba plein, ça a été date, a été salle. À ça là toujours pas plein. Donc les artistes les a ba œuvre na yo, les a na base na ce rôle ba bongo, ba toza na bango et c'est ça. Artiste assis la raté, bah œuvre artiste les alors qu'on va revendre tant au bimisa et au ça là toujours en plein. Et puis bah il y a des œuvres aussi où ils ont le droit à 20. Plus c'est où mais là plus c'est comme encore plus efficace. Voilà. Par rapport à Ndenge aux aki na kacha studio. Par rapport à Boule, par rapport en tant que journaliste, analyste, na dynastie, yo zo monde la en couleur ni. Ben quand même bateau batunyo soit ganga qui babi waouh parce que retrouvailles on a te ben le marquis des maisons mères tout le monde va voir na ko réunir JDT Moulopoe, Ferregola, c'est Léo nostalgique on a toga snap bilora ina kin, ba Serge Mabiala et na moni J3 aussi, à au région de Bango. Didier Lacoste aussi pour parler plutôt. Batouazé belé belé Emile Elias, Batouazé belé belé, la porte est grandement ouverte. Pour na batu oyo baza dynastie ça lokola moi retrouver une nostalgie wana ba se réunir quand ba idée bongo fande ba ancien ba mikolo fa ba zo pe idée wana ba sala yango mais c'est une idée géniale et ça idée moko ya bien ba yuk sabiso susu ba dio wana otando kalem susu façon na ya kolinganga parce que au mona ba bloc wana ba 100 kg ba nini belé belé ko ba voana sunde ba maison mère ya ko ngona ba le marquis et tout c'est nostalgique c'est vraiment c'est bien c'est important et alors roi le toka jibem piana na wera basali featuring be ba yimbi so ensemble bazolo ba yangonde silisa bango yangonde par rapport à ensemble wana silisa bango c'est nostalgique et ça so ba yimbi bango mi aller ensemble dans une chanson dans un album par exemple basali single mobo et ça nostalgique ba tout ba rozala curieux ou ba yeba lokoni ba yimbi mélodie ni ba yimbi nostalgique wana c'est un peu en fait moi suspense à moi lokona yango et ça ko inciter batu et ont poussé bateau et alerté bateau pour que bateau bazala pré ba
que eloko ezoya batutu baza kiri bayoka nini bakoyemba mélodie nini susu Serge Mabiala bayoka ekala JDT Mulopo et Orligo là aussi tomoni pe wana koti pe mbala moko d'accord Orligo la pas koti yé pas oyemba na kati voilà donc bato eza nango eza pona bato nyonso bancien ou ya wenge moi j'étais là na studio bato bamona yango moni na salle fort pour quand même expliquer bato vérité ba image tout ezo ko circuler na kati ya studio na poto eza toujours no lintambo message voilà ça nga même on a tagi na Instagram on a zaki na temu ko yaki ba image tout de to yaki fuité bimaki ezaki ba image ya liboso ezanga na taki yango mais pendant que ozana bango baza critiquer quelque part yo ozo ko loba rien ba maramba ba critique mutu nyonso même nga na ça balobi nyonso a créé bato basila bon wana eza ba propos ya bato ba loba wana artiste asila raté la nanga lobi nyonso créé bato basila Sankara de Kunta, Ken Piana, balobi ke bango kuto ata basangani ata peut-être na papa na bango au salaire rien. Bon, on est pas pour journaliste ba yebani. Oui, on a passé mboto to zane na Rotana il y a 2 jours awa. Na passé mboto on est pas propos Sankara aza pona ko alimenter pona lobana mamba Sankara. Comprendre? Mais bato basila raté. So lobi ke bato basili bon ba vient na biso skoto lo bato tsa bango. Bango kuto lisolo beta maraté. Voilà donc muto artiste on a biso artiste asila raté. Artiste a kufa raté, ata kufi na ya kei na bo moto boy. Mais ba œuvre na ye et vous allez toujours ça là qui aza toujours vivant. L'artiste ne meurt pas, ba œuvre na ye sera toujours hein donc on a le muke. No lintambo le sage. Comme ça joue na euta wapi. Yo moko vandi na palais la moki bolobi ngai les sages ou be ba fanatique puisque oza un homme oza éducateur à masse ou les kaka na télévision. Et ça va pour mettre qui ça les kaka lobi barano ozoka rano wana person bala moko les sages ou bien et ça comme euta pas ba fanatique. Nde yo moko so langa bo senti ke na nani. Moi ma les ali. Voilà. Et c'est par rapport à bateau to côtoyer to kutana wapi. Ah mono aza boani mono aza sage. Et ça nous on dit ça en France c'est mon blaze en fait. Et puis le jour où on a aussi nazi le roi comme en français totalement totalement on changer la nationalité et comme on voter na bango loi na to ndo banga na biso changer baloba ke non ndenge za boye comme no ka journaliste pour ngambo moko ngambo mususu kiparate ngambo ya bata France car oui voilà donc na batu ming osala la kawenge te mais bato ngala ya ngambo ka te ngala za omoni na presse ngala lo bano boga de la presse et ça il faut pas qu'on force makam bato bazana au bien ozana bango bien c'est muta lingi yote ou bien zana au bien te ba force raté bo welela nini na bato bazo linga au bien te batango ba nani ngala yebite ngala problème na mutu te na problème na mutu non vous avez critiqué yo comment trop faire tout ça bato bazalaka toujours on a été créé baloba babwa kaka libanga na mbumo etela hein ce ba critiquer tende mutu malo ba soki simbaka te nde balobela te faut ça fondi mango il faut accepter les critiques bato wana baza important faut bazala pour avant to évoluer faut batana bazala ba critique ezala nango mais toni ba critique mo ba critique mo constructive et non ba critique mo ya ko détruire encore ce qui les longa na inde tu to kuta no boy hein to kuta na circonstance mo biso to za to tamula mamba to kutani on dirait to ko payer le pan na café attends on se pona na bopo et communauté mais ce qui les to kuta no benga no lita muto ko za emi les sages to ça ta mo émission ngabi bogarde ya pena na tante banini fona kota côté mo na selioni peut-être na zape na tempête peut-être pe na selo pe moi na vimbe na na 5 minutes na bi bogarde manga ko na boye na ngo banini na ko boya pe mais en même temps yo ozaki pro ça na émission et on aura raté ce que adversaire na mo pe bobu ando le kanae et que yo yambié ya accordé interview ngala lobani bogarde la poste na ko menemi na ngalinga ngate et ça des temps et pe ça m'a été na ba circonstance baté belem so mona nga voyagera trop je suis souvent je suis souvent vraiment moi vers ça na kotiro te wala utela ngo ba blo ba relax ba tonga ya otambola ndezala vous comprenez mais ndezala ke otamboli nga la voyagera trop lem so mona voyager boyaki na programme faut ça interview na mutu et que simbité yo voyager ou bien payer pétango bongo ça interview y pas voyager donc c'est à dire que nos temps ezo collecté c'est par rapport à ça tant na yena ngalem sezo collecté ngana voyager yepelem so aki sur place à Paris lem so ngaki États-Unis ou bien ngala aux États-Unis na kelem sou Maroc na longo Maroc lem na ke pays donc moni kelem sezo lem so a peine benga sala lem na poto na sala ba mettre à cérémonie tous les week-ends ba spectacle ba bloqué belé na tout le temps mouvement même pas na keli bande à France mais na katka ba province na biso na voyager ndeti ba awa na ko Lubumbashi na ke Kolwezi na ke ba Congo na ke nini comment Congo central Congo
centrale. Voilà, nakokende partout. Voilà. C'est comme ça. Donc il y a un temps et un week-end on a pesara et simbate. So 50 na bengele mso sa interview et que yo peut faut voyager. Tokutanité. Na bengele mso faire. Faire azaki les padres à accorder. Na bengele mso na rôle na bengele mso c'est la coste ou bien c'est Léo azana empêché. Net c'est Léo mutulanga makasi solo na biso très bien. Papa mille esprit. Tu ratana ba interview belé mais tu ça na interview na States na Los Angeles. Tant il y a eu trophée na Upper World, ngape na eu trophée to kuta na backstage. To kuta na ndeto ça ni que to ya to ça na émission na 4 États-Unis. Mais to ça en la France mais to soit temps il y a ça na émission té. Merci beaucoup. Nazo comprendre, j'espère pas bazo la baki ono noli aboya rasele ba ça en émission après ça la Coste DJ Lacoste. Non. Peut-être Lelo l'aime soit artiste à Rose après à sa l'émission. Na tango ando zelem sa album nebima. Tango album nebimi. Yope journaliste au déplacé aux après. Net na mitsobo. Bat monsieur à Paris. So ce comme tu Paris nga sa émission nga za na kin. Et raté. Et si maté parce que là il y a ozonga l'aime songa na hebu. Donc c'est toujours comme ça. Bat ba. Molintambol tika ko kim sanga idée c'est là na to beta le solo utimikili. Voilà. Mise congolais ni na su disque d'or. Yo moto uti poto. Na ba liste o bato ba pesa ka ba disque d'or. Mise ni na su disque d'or. Parce que congolais ni pour mettre qui histoire congolais. Te na bane oyo. Na bane on a album ebimi. Mise ni na su disque d'or puisque na kisasa ezaka ka mutu azu disque d'or. Kinga na su disque d'or. Tozo ko mona ngote mais tellement que utimiki. Na bia autant na tanga en général ou bien ba musique na biso o ya biso ya Congo. Musique ya kisasa ya kinawa. Mise ni na su disque d'or na ne oyo. Bon, on a habité en tout cas, dans un informé, on a habité, non, on a moni mutazute. Mais bah warrior, bazo ko sala fête tongo mindi pour que non, mise na bango moko, azu disque d'or. Comment yo ko loba que non azu? Ben ceux qui mutazu mise na biso mo Congo azu, mais bravo, félicitations. Vous avez informé? Non, on a eu information. Tu sais ça ba réseau ou mais la langue tout le monde a biso ben. C'était déjà na ba mois passé. Na ba mois passé ndeni biso to habité. C'est que ozo sala la téléphone à malonga ou bien internet à malonga. Eh non, la téléphone à malonga te. Téléphone est à malonga. Naza connecté anytime. C'est que yo ne muto ko informer biso bien. Non mais ngatanga yi information na minute information mo ko eto sa na émission. Bato baza la téléphone baza mieux informé que biso. Mais en réalité parce que ça déjà en fait information il y a qui déjà 2 mois déjà avant 2 mois passé. Mais nabi que muta certifié ba disque de Snap. Ce Snap a certifié par rapport à la vente. Il y a artiste quelconque ou bien artiste on non parce que ngala zona informé. Il paraît que non mais c'est moro na kisasa wa je disque d'or ngana tanga bon ndenge tozo koyoka. Na ebité yo muto uti poto oko expliquer biso que non kingani azwa ki disque d'or soit ba certifié ki mais koza na poto le belo teza problème information ndeti nga boye to zelaki messia ya jour wana yete to bayi na biso jour messia ye nga na luka ta to ta photo mo na kin connexion pour luka o se connaît mais ba to ba za connecter na mitso ba moni messia yete après information tambola na moni média ba lo télévision et za radio te ata kubabani ya kuku et marana point. Même si aujourd'hui on n'est pas informé, l'obit aux informé. Mais si vraiment l'information on a 2 mois déjà passé. Non, t'as 2 ans, t'as 10 ans, t'as 20 ans. Mais le plus important c'est le Congo qui gagne. Artiste Rozwango et Liboso bien mi balé à mi sat. Tu ba Kofi ba Zwango ba mela bango na ba podium, tout le monde a pu fabriquer ça des disques d'or. Voilà, on attend, il y a des Fali qui attendent, il y a qui encore. Oui. Bah le but que y a ça Zwagi déjà, Azo Zélandais. Bah ça Zwagi t'ont fait information, ça Zwagi en tout cas bravo quand même, il a percé. Alors ça c'est quand même c'est une bonne chose. Parce que disque d'or ngo ndenge ba pesa ka ngo yo moto za kana mboko ba pesa ka disque d'or. Ba kenda ko zo yango ou bien yango moko ekolanda. Mais disque d'or, toutes choses ça se mérite en fait. Les lots comment c'est noir sur blanc, ce qui au vendre et ça par rapport à la statistique nayo. Et ça Snap par certifié par rapport à la vente nayo, na ba Spotify, na ba Apple Music, ba blog et ça c'est belé, ba bni na ba vente et ça belé ba vente et comment la vente à téléchargement, vente et à sous physique té, on nettoie il faut son ba CD unité. Les lots comment m'entend par rapport c'est pas le c'est pas le nombre de vues. Pour moi, il y a Atali parce que par curiosité, Atali. Mais la vente, c'est autre chose. Il y a un comprendre tout le monde à Nino, à Bimisi, au moins d'Adjou, bien, Nani, au moins Taïk, bien, Nani Gims, bien, Moutabimisi, et là, on a 2-3 jours, certifiant disque d'or, disque de platine, de diamant. C'est par rapport à la vente. Nous, les Congolais, excusez-moi, nous, les Africains en général, total la raka biloko, mais on n'achète pas. Quand tu cliques au tali, au visionner, bien en streaming.
ouais so taliango et comme bon batiango bon nini vente en streaming pezali na streaming donc ça par rapport il y a vente en streaming donc ce qui au tekinayo c'est de là que au monde que Snap est certifié certifié au disque d'or, disque de diamant, de platine par rapport à la vente na yo na ba place au côté. Donc c'est un peu ça. Donc ata o nazui o nga disque nini non, c'est bataille ngo ba moni que Snap a certifié mais biso to lingine de musique à Congo et kendende tous a besoin de musique na biso ils ont la place nango dans temps et tous ba disque d'or, il y a bien ba disque de diamant, de platine surtout na artiste na biso oyo au bazar. Donc félicitations à l'artiste bien et avancé. Donc voilà quoi. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer toujours parce que la minute était toujours chez l'émission Nabiso. Le 7 novembre, fait rigolo la Jésus de Niance à un concert. Un certain dimanche dans le Casino de Paris. Il y a déjà un concert exaté, il y a des baisses, il y a des sites au Wapi. Il y a Casino de Paris pour nous bête à côté là, ce qui est exaté. Autrement, tout le monde est détracteur, j'espère que Motutu Balingaka n'est pas battu en sauté, battu mais bazoko démoraliser batu pour na concert exaté. No lintambo uti esika concert ezali. Biezote kamato ezote kamate. Concert exaté. Il y a un habit, batu nyonso balobaka moni ba spéculation. Nous à qui on aime bien spéculer au loba, te bien on va maquiller la wenze. Voilà. Et ça rend trop. So ningo zo vraie information, ba tout ba comment ba téléphone, ba Android, ba smartphone, ba comment la ba ni ba téléphone, ba Apple, blo belé. Quand même l'internet bêta autant la soy conseil ils a annulé, so ils a annulé au monde en Naïbi que ba concert ils a belé hein, oui bêta ma. Mais il y a le 7 novembre à faire. Voilà, il y a faire Ezali, faire Egola au bêta, il y a Weransol qui joue, Félix Oazé quoi, Fabregas. Donc on a une année où misupe ba ba date ba artiste basé belé ba bêta. Kofi Olomide également même dans le mois de novembre. Donc ceux qui ba concert ils a annulé et oye banango parce que Mikolo tebi que eloko ko annulé concert ils a makambuka ils a ba corona. À part corona pour l'instant to éviter nanu. Ni ne peut empêcher parce que les passe sanitaire et tout ba vaccin non est obligatoire mais faut maintenir sozana passe sanitaire na pokota oza basalo test à Covid oza négatif ndo côté restaurant place olingi cinéma et tout ils ont une obligation pour l'instant ngwana soki babi ke ba conseil aux alaté tes conseils à faire ndé balobi ezaté bato bazoko lo bakaka ya faire ndé ezaté bazoko sa bato yo on a une information là tenant na moni ngo pété que au concert moko bien faire ou bien qui que ce soit eza nini annulé ce qui annulé on le bail mo annulé te mais bezikaka ça dire que eza pété ba annulé pété stabiliser c'est ça en fait tu veux dire. Voilà, en tout cas, ngana yoku tumto prendre l'information. Nabi ke ba concert ni osata morote morote na mito nano annulé quoi. Concert à faire rigolo à $180, ça dure 160 €. Banda bébé Tchandati wendo kolosoi. Musique na biso c'est beta prix wana. Yo muto za na mboka wana. Eza casino de Paris, eza concert VIP. Voilà. Donc ça là na casino faut mon on a eza salle déjà ils ont propre mythique, artiste miné ba beta place wana. En tout cas, c'est une très très belle salle. Ils ont un spectacle moi il y a bien ils ont mingi les kaona ba musique symphonique, ba blog moi belé. Artiste ba star puis miné ba beta wana. Au moins le prix c'est par rapport au nombre de personnes aussi. C'est un prix stratégique. Au bâti par rapport il y a coût dans la salle par rapport aux artistes et puis le nombre de personnes ils ont réduit. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous avez par exemple la salle Mouriza, par exemple, 7000 places, 10 000 places, billet pèse à moins cher parce que la place est belée. Par rapport à Yakobet, on a poto prix wana. On a le prix cher par rapport à coût tout d'abord. Nombre de personnes. Ça les conseils à VIP. Voilà. Vous comprenez? Il y a un bâti coût dans la chair parce que ce bâti prix à Mouké, ça l'année est cocaté. Ça là normalement ils ont un niveau, ils ont un trompe, il y a fait arrêter quand même surtout le Bélango. En termes il y a nombre de personnes. Il y a un bâti il est pris cher pour que toi dans la public ils sont sélectif en fait. Moi battement beaucoup ce téléphone va le côté lui. Par exemple, que ba pe ba boss ba ibara. Ah, na kuna pe ngaka ça net na kisasa te. Te muibera partout. Ah OK. Muibera partout même la poto ba clochard ba zala ba libanda.
Partout au monde, partout, mais là-bas, il y a la classe moyenne et bateau peut passer riche bazali. Mais à Kinshasa, il y a des pauvres, des pauvres, des pauvres. Pourquoi maintenant la classe moyenne, du coup, on passe? Merci beaucoup, j'espère que tu as commis la souka émission. Mais, balobi que yo na Kinshasa, au stocké l'innocent. N'est tozo koyoka lisolo. Donc, tozo koyoka lisolo, comprenez que non, no lintambo, azana mboka na ye na Kinshasa, balobi que yo au futika billet, passeport, makambuto po ya kozaka émission na inosbi. Mais ça m'a bête, ya musana ngati. Naza journaliste, c'est une autre information. Ma bête. À peine impact kuna. Oh, inosbi a un impact ka kuna te, inosbi a un impact partout. Faut te reconnaître, faut te bango. On va se rebenga que non, aza impoli, comment yo ko ya impoli? Non, ata impoli ngana saka musana ngai. OK, pe ko ya impoli. Bon c'est babi que oh ke karapa ya el bogard de la presse, ya za muta tendance. Na pesa na tendance, ngala kana muta le pas tendance. Voilà, ceux qui se connaissent l'équipe na balbaga, no liage les capots, y a pas en affaire. Non, ngala za journaliste ya batu nyoso. Na bango déjà je suis l'église au milieu du village. Naza muto nyos. Mais nasko garçon moko boye na journaliste moko naza facile à corrompre parce que corrompre ngana combien ezate kende tongo ya ngande to noli na memo mwa poto po finga bato bandango te na kenda ba États-Unis na tambola Afrique na kenda za na Europe kuto lobate na zakana na mukanda ya mboka wana na résident je suis naza 4 fois par an français naza na mambe na Jésus ngamo ne na bo na mambe belende zo mona ngabo mbongo pe na mona rango na mituka pe ya PDG ya chaîne non naza patron naza na bato na futaka j'ai une adresse na poto ya place ya plateau na ngezali Paris 15e métro Ballard na mambe belé na mambe parce que eza bato misu balobate na rolo bano lelo apeso confidence poso nina ba moi ki nga moi dame na poto nde toza nyonso na ba journaliste nyonso na bi journaliste nyonso ya poto mutu moko ta na plateau le rolanga mi genyam nani obebisa émission mon émission qui bien mais par rapport à c'était olobi batanga bato tozo tanga na banda ko tanga bato bando bebisa émission monisco so tanga ba patron comme tanga ba boy obebisa émission azaka boy nde so tanga ba niveau ba patron tika no boy azana ba patron moni obebisa émission mais c'est qui propre que nango bien parce que yo lo tanga ko ya ba zeni to beta masola ba ya ba ni ba casino tande obebisi mais par rapport ya kombo lobi c'est kazaka ne boy en tout cas noko ozana boy tourner la page Casino de Paris. Moni ngai ngana loba ma bête so na ndo ba kuma on olive ngana za je suis naza patron na bimisa ba nebele ba to tanga wana ba bana misala bimisa net nani oyo bimisa nga bisa ba nebele net nani yo kotangela ngata 3 ta 4 tanga na kotangela ta 5 na pesi oyebi 5 tanga non yo kotangela nga oyo yebi ba journaliste ngana yebi d'abord ngai yo obimisa nga na chaîne ngata OK on va sana ba chaîne na yo yebi na peso ba plus de 10 mais na peso ta komoto banda te yo na tangala otanga ba yo yebi ko sala isamblate ko to na télé yo yebi no lintambo les âges to c'est mangote o yebi yango o tangela batu mais na lobi soki na li ko tanga donc li c'est ça bulai tanga na eli sumute o yo yebi yo lingi to tanga bato ya lo so na tanglo na maison mère ba miseni ba na maison mère o tangela ngamba na nini yo ozo linga te otanga yo moko bato yo bisi ngala kotanga ti yo yebi ya kutonga la bisi bato mukile yebi baza ebe banani kasit tourner la page c'est que au moni que makambo ngo eza moi jar ça plus de 10 on la bimisa ba koma pe ba patron ba chaîne na bango ba sala pe ba vi na bango banani baza oyebi tangila bango ngala otanga te ya basi to mibali parce que tanzo banatanga mususu na kotanga moto yo formaté na neti nani tanga ndeti mutonga la formaté tanga neti nani Mbutalika so wana pe ayi mikolo yo te Mbutalika za musicien te yo zo pekisa lega na TV na bi musicien ye Mbutalika so za musicien mais comme journaliste a commencé à comment ça ba analyse ya mabeta eza mabeta za menga na bi Mbutalika azane musicien a ça ba analyse na ya mabete a parler sur la chronique musicale parce que aza expert à la matière yebi musique tant on décortiquer ngo malgré tendance na ko za la on eza yé mais ayebi non musique ouais faut pas se voiler la face abeta ndula ça peut ba succès belé Vincent Chilouise Vincent peut oui Vincent ça chroniqueur non Vincent ça la pas ngate OK j'espère que to sisika émission otenga wana tena tsukeli wala po olingi kotanga batute yo moko zo linga te mais yo yebo otenga ba Vincent point otenga misuste
Merci beaucoup, très cher. J'ai plus de 10 personnes. Babanda pe avant yo, bazala avant yo, yé beaucoup ta bango. Basila pe. Misu basila, misu ça peut succès na bango pe bazali. Donadama bango, misu soupe na dama bango. C'est comme ça, mais tant autant mamba patron, autant mamba nine. Bateau basala pe ata ba komi na bango ba travailler. Mais nous c'est quand même toi bateau, on doit nous respecter. Naza parmi les journalistes oyo ba pesa internet goût biso. Na ta ba génération nga na kuti na poto o ba impacter na ba CD s'il vous plaît. To kuti ba Marc Tabou. Asa be mission ba CD ensemble ba CD. Mais l'internet, mon internet ba to pesi goût internet. C'est nous nga na fier. Karine te wana ba na sima, ba na sima. Wana bazana sima. Ba Isha Okoko, ba sima. Ba grâce mbis ba na ba sima na biso. Alia la star, Sima, Chantal Bola, Sima. Ngala lo bano ha. Natangeli oki ba martabo, oki ba tram, natangeli ba ba di londolé. Tozui, tozo ba César ngadi aussi. Biso na site na l'époque nous to travailler na ba blog, ba Sky blog. Tozaki Bijuan. Tozaki na Drigombaki. Ndombolino azaka na Drigombaki. Biso to uta ngai Ndombolino to yipa Drigombaki. Tozaki na ba YouTube te YouTube ezaki na te. YouTube bandi biso to bandi YouTube biso nga. Ça est vrai qu'on fouille bateau. En tout cas, nous luttons pour les sages. Non, c'est la vérité. Polémique c'est bien, mais oh ça c'est la véracité de l'information, c'est la source. Oh c'est la source. En tout cas, côté wana ngai moko nazo ko ndima yango. Banda blog, comment YouTube ezala na leb surtout ça na poto ba émission. YouTube poto on baka poto. Ah, ya poto on vraiment na éviter quoi. Donc poto tant on na poto nazo ya la poto. Nazo le 7 novembre hein, na le padre. Bolinga vérité té. Vérité yango. C'est émission. Vérité ndé yango. Mamuto lobby awa. Il est important makaso bato ba retenir ba biloko ndetabo. Ya suka oyo. Oyo, c'est très pour na yo moko pe pour na batu pe nani. Biso to pe ça. Pour na bagolois par rapport au concert na bango bazana ngo le 7 novembre les Gaulois et Gauloises gladiateurs de Ferregola Jésus de Nias. Non, tout nga na souhaiter na lo bango pour na culture na biso tout d'abord dans sa globalité. Culture na biso. On a besoin d'artistes na biso ba travailler encore ba matisa lo kumu ya mboka Congo parce que batu nyonso ba ko beta na drapeau na biso. Il y a RDC. Ndé e matalikolo et ça honneur. Il y a RDC. Hormis batuna bakana bango bazali menga na olobela awa na artiste nyonso Ferregola Fabriga Kofi Olomide Jibem Piana aussi si met une date je parle un peu plus na Weransan na nyonso na olobela musique na biso omoni photo réunir ba force na biso poto kende liboso vous comprenez ba haine wana ça paye pas la jalousie voilà mais artiste na biso malgré banika ngaso nazali et tout botala ata ba exemple ya ba ninga ndi bazali de featuring collaboration l'échange culturel lelo senga na noli tambu na lingana sala na bogar de la presse na monde aza dimi ponga na oti poto non en tout cas ngana s'appelle il faut se donner de la force. Hein? Moni mutu na vie fois qu'il y a toujours il y a point ils sera toujours pour quatre ngambo mo mai aujourd'hui ngaso na pesio chemin mo boy eza na idée eza na culture na biso o ya biso européenne eza c'est-à-dire qu'on se partager qu'on se donner de la force ce qui le loke placement la pesio cop na bi Dadi Bendele ou bien kutana na nani Yannick Yura ou bien kutana o moni que so kutana aux huiles msake appeler aux voitures par exemple. Voilà, merci beaucoup. Les on a plaisir Basala qui a quelque chose aux joies qui à travers nos lits. Les lorums na car autant me l'omoté. Moi c'est un plaisir pour moi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Tout le monde la haine, tout évoluer. Il y a un embo cannabiso et qu'on évolue également. Normal. Merci beaucoup Noline Tambo. Merci. J'espère que tu vas prochainement na soirée poto na poto juste na poto na kin. Poto na kin. Et là samedi le 14 oyo. Bato ba ebele, c'est ba lingi bato otala o ba téléspectateurs na ba fidèles no ba robenga na numéro na yo pour expliquer ba en place tozali. Mobimba do ba ya mobimba. Mbanga na mbanga ki ya dige yo. Ozoko sambo ya na internet finga no bato bulo yango yo. Noline Tambo, j'espère que bato bazoko tala yo ba dédicace bato na yo Tozana Bango, et ça vraiment bien. À toi, on peut s'embêter la vie dans la Molex Aigle Noir, Pierre Landou, le silencieux, le mystérieux. Alors, on a bon séjour à Pajou Simba TTC. Tozana Bango, c'est Isabelle Dacosta.
pas d'adigest l'Angola, mon ami, 10 000 euros, c'est quoi? Moi, 10 000 euros, les moi trop. Ma tante, comme ma 20 000 euros, et ça l'a bien. Na pesi ba mbote belé, ma salanga. Na pesi ba Pierre Landou déjà bimi. Na pesi ba mbote belé, oncle Moussol Kimbe. Et puis, vient na biso Mikolo, il y a patron bimi Mikolo. Le vieux Brice Lolendo. Patron bimi Mikolo, puis na Brice Lolendo. Na pesi ba mbote belé. Merci. Ah, la poto. Ngana batu minga poto. Ya bakin, bazana bango, mais. Yebiga bakindi tozo moi ba crèche mais ba poto moi bina mutasela au virement 10 000 euros banque et tout no mbongo où tu vas payer salaire te bon nakisa neti ngana na ba patron na ba kimbanseke ba sala ngama ba bien ba futela ngaka ki wewa don nena za bona mo na terrain na ye moko ya na Paris au mona bina moni olela tine na dollar par exemple ça tine na peso exemple mo boss na tine le 100 pesa $500 tout ça $500 parce que là que na euro lié à fort na 500 euros tireli 300 yo mo leli merci beaucoup si y a 500 makiti na 300 mais bisa avantage on a euro so si 1000 euros là roya au moins dollar comme là somo là 1300 ba 1400 Pierre Lando King Maker babi les billionnaires en Afrique du Sud pour y penser à $500,000. Merci beaucoup Noli Tambo. Voilà. Les amis de Noli Tambo les sages, bah actions allaient belé en tout cas tous ensemble, tous soutenir aussi notre frère Akel Bosso. Mais merci beaucoup. Dans ce conseil moko tendance c'est bien, mais ça la plus na télévision t'es allons prompter entre biso les cas. Nazana yo na ngapeni. Après caméra c'est ma caméra. T'es non préféré après. Bana poto aussi cette émission oyo. Sauver culture na biso. Voilà. C'est ça qui est important parce que culture na biso en réalité des choses c'est fait rigoler parce que azal laisser l'autre tikali na ye azoko talakaka. Voyons la musique à Congo. Toi la tiki les padres. Les padres, fais quoi Jésus dernier ce moment tombe, Nelly Tambo tous ensemble quoi. Bana poto, bana mukili mobimba na zoko la bino mabe na evisa bino dégâts sur dégâts. Merci beaucoup na DG Blaise Polo, zoko tala ngai, merci beaucoup na Pichu Botoko, merci beaucoup na bana poto tout. D'ailleurs kutu bana poto na robaka binoté. Bana poto na robaka binoté, mbota trop na batutu balingaka le bogard de la presse Chantal Bola maman paradis maman Ngeso. Oui que Marcus RG aza. Marcus RG. Faut boire un puis na mystique. Il va parler son de tout ça robomata moi ata 3 mois pena ndako moi na ba bova ba ndako belé Marcus RG superstar Zoa kombo na ba robomba kombo na ba français na vraiment passe donc Marcus RG ba mota trop place aux amis RG mais na anglais RG voilà très bien merci ya bomba na ba bova merci beaucoup minute et s'il bomba 40 jours na tene na bona mo bimba kosa couleur les multicouleurs mbala ba tabara mazirel pepe mbo maboko banque tous ensemble Orsini Lumene merci beaucoup na bon retour au pays vient na ngai Doudou Kamalando ba mbota trop place aux amis na bosanité ko pesa mbota trop na Hervé Lopembe moto na Njambe na kolela o mabe bambota trop na batutu batala ngai sikana tala liste li mbayabo Pikas mbayabo na peso bambota trop na pesi mbota trop na Hervé Bosange tous ensemble ya pas souci ba onga na boa quitter prochainement na roboa kabino tous ensemble ya pas souci restez toujours branchés ce côté sur mon Ntombolo TV avec le Bogard de la presse bye yo.